belles dames, j'espère que vous allez bien. L'autre dans la cuisine et l'autre bosse na komanda nango eza poisson. Na ka na chasser moko ya poisson na congélateur. Oyo na na poso bimate pona ke obakisa mena salika moko na zaki nango eza poisson ya malangwa. Yango nzo sala malangwa moko déjà nettoyé, ba kata pe déjà pona biso vraiment facile. Malangwa lelo na sala nango vraiment différent pe ezalaka vraiment kitoko. Soko za muntu olinga malango linga kambisi, ma belle vidéo oyo kozala pona yo. Donc voilà, on a sokoli malangwa na ngai après na kochango banzela pour que edinga to na kocha assaisonnement ekota bien na musuni pour viki malangwa za kambisi oyo azaka vraiment pio na munoko. Donc après na kocha o ezali bouillon na nazo cha o ezali ya crevette nde nazo salela moko sala bouillon nyoso lingi eza na problème te donc bouillon crevette ba balamba ka babi zaka vraiment kitoko. Après na kocha pe o ezali o nazo cha o ezali ai na kocha pe o ezali tangawizi ya konika kombo moni wana boyebi ke comme eza mbisi tokozangisa ai na tangawizi te ai na tangawizi na mbisi okozangisa ngo te. Donc voilà, après na kocha pe o ezali muscade. Donc nazo assaisonner mbisi na ngai avant que na lambango comme na lobi na kocha pe o ezali black pepper et likolo nango tobakisi mungwa comme eza malangwa bunga mwa mungwa pour que akota na kati ya musuni na ye. OK, après na mélanger tout bloc on na tie comme bomoni na mélanger nyonso donc ça vraiment ko bloc moko olambi olieka mbala moko pesili na kokini na four nanga pour que na chambisi na ngai soko lingi ko kalinga malangwa na yo et na problème te menga na saleli four nanga o parce que malangwa azalaka vraiment na kombono mafuta azaka mafuta ebele yango na lingaka te ko kalinga mais soko lingi ko kipe ko kalinga eza na problème te comme na lobby menga na préféré na salela nanga four comme ça c'est bien parce que azo kausango mais azo tia mafuta te. OK, après wana na zongeli siko ko sokola o ezali bandembi nanga ngana linga mingi ko sumba bandembi ebele nde na nga na ndembi na congélateur mais so na bimi libanda na moni ndembi na sombi na kati na tie na congélateur mokolo na oblimate na za posa ko lamba na utiliser. Donc voilà, on a zo sokola bandembi na nga ndembi ngo na sepela ki nango parce que zaki vraiment ndemba sika comme bozo mona na nettoyer ngo vraiment très bien et na zapi na ba solo na nga ya mike ya rouge comme bomonyo ko chape solo ya normal ya pembe eza na problème te et là na zo nettoyer biloko auto ko tia na malangwa na biso. OK, donc voilà l'autre ça la recette qu'on a malangwa na matembela ko kalinga. Donc voilà, wana na ekozonga siko na four na nga na moni ke chauffer et na kozwa mbisi na ngai na tie na kati ya four et na boakeli yango mwa mafuta comme bomoni pour que ekanga mate na mabende na biso ya four. Après na kotika yango et tumbama et nga na zongi sikoyo pona kobongisa ba assaisonnement na biso o to kosalela na biloko na biso. OK ma belle, après ko bongisa ba légumes nanga na esko na poisson kota la ngonde zo tumbama na moni ke zo tumbama bien et na boki encore spray na tiki yango la na zongi siko na réchaud na zo sala siko oyo ezali sauce nanga ya poisson. Donc voilà, na ti matungulu nanga na sala matungulu nanga ya rouge et na ko kalinga yango très bien. Donc on a tout ça la sauce na biso oyo to ko salela poisson na biso. Donc voilà, après wana kokalinga matungulu bimisi solo et tokoya kocha sikoyo o ezali ndembi et na kokalinga pe ndembi nanga mélanger na matungulu nazala sirke ndembi nanga na matungulu se mélanger bien et ndembi nanga pe ebimisi pe solo très bien et c'est lokola moi kolemba kombo moni wana ngai moko na mona makambo yesu salanga ngai moko la yabla
lisanga nga moko na yebi makambo Yesu. Après kocha tomate na kocha oza mix pepa ya couleur ya jaune na orange, ndambu na kataki kombo moni e ndambu na tiango ya konika ela na sikoyo biloko na nga nyonso kombo moni eza nano mai comme ça. De fois vraiment tozala cirque tomate na biso il faut etoka nga linga mingi kofinika parce que ebebisaka réchaud soko tiki yango polelo omona ke réchaud nyonso ekotonda o na mafuta ekosote sote yango na linga mingi so na sala sauce na ngai na finiki yango pone pesa nga musala mingi te. Donc voilà wana nazongeli encore sauce na nga bomoni ke sauce na nga eza toujours na mai dans sauce où il faut vraiment etoka il faut ngai ya tomate na biso et sila. Donc quand bomoni après quelques temps na yesus kota la sauce na ngai bomoni ke mai na nga nyonso vraiment ekei et nazo beta ngo bongo pour que esala ke ba légumes o na cheki na kati e lemba e panzane comme pete, c'est ça qui na beta bongo. Et voilà tomate na nga sauce ebeli na kochango siko likolo ya poisson na ngai ya malangwa on a bimisi na four. Donc voilà et ça libiso comme ça. Après on a koya kobakisa moi mai, donc faut tia moi sauce ça poisson à sauce. Donc voilà natie moi mai nanga mai mingi te mais ocha mai na quantité ya biloko na yo ndenge ezali. Après kocha mai na kobakisa siko solo nanga ya rouge ona zaki na ngona lukaki ya pembe mais ya pembe zaki te na kananda kuna o ya rouge. Donc voilà na saleli ya rouge et ça solo zaka vraiment très bien pour la santé to bien bien. Après na koboka mbuma pilipili ya vert et na tie céleri nanga kombo moni et na koya kocha pe cube manger parce que tobakisi mwa mai pona esala ke ba solo otoche ezala pe na mwa goût soki mutu azoliango et na koya kobakisa pe o ezali paprika. Donc epesa kaka goût na soupe na biso. Voilà après na tiepe likasa na biso ya solo fait de rayé. Après na otia pe o ezali black pepper. OK, donc voilà tozo pisse biloko na biso parce que biloko balamba ngo na maite. Donc tobakisi mwa muscade mukie kaka pona esala kaka mwa bien et na finiki nzungu na ngai na kotika siko nzungu na nga etoka et na kopangusa pe réchaud na ngai bisika o ba mafuta epanzana ki pour que et edenga ki réchaud na nga ezala toujours propre et nga musala mingi te na kosilisa kolamba. Donc après quelques temps bozomona ndenge mbisi na biso vraiment ezotoka. Donc rien à dire, mbisi ona simul ma belle na kwanga tika o tiki na commentaire na se ya vidéo comme bobi ko balola mbisi te oningisi kaka nzungu na yo poza na absote ke mbisi na yo epanzana. Et là na ekozonga siko pona kosala o ezali matembele na biso poto na bite pourquoi za ka mwindu comme ça. Tiki na commentaire pourquoi matembele poto za ka mwindu comme ça. Et comment na ko ba isinga kolamba matembele mais na linga matembele za pe légume na nga préféré. Là na kosokola matembele na ngai très bien elonga ba mai nyonso ya mwindu na sokoli yango na mai ya malili et na silisi na bandi kopo na banzete bobi ki matembela poto na yebi te soki nzete nango zaka makasi bongo po na nini. Tika na commentaire pourquoi nzete matembele zaka makasi na yebi te. Donc ngala ko kate ba matembele ko bomo banzete nango ebele comme bimi. Après na koya sikoyo ko bwakela ngo mai ya moto ya kettle. Na bwakela ngo mai ya moto ya kettle pour nous asema cirque matembele na ngai ezali très bien nettoyé. Là bomoni poisson na nga vraiment rien à dire na poisson oyo ebeli kitoko et na ko changer moto na ko tila bino kikalungu bisika otokosala matembele na biso. Après kocha mafuta mabel na zasiko na o ezali ndembi na matungulu na nga ya pembe na kataki. Eloko oyo elembisaka matembele ezali ndembi. Mabel tango ozokalinga matembele na yo il faut vraiment ochango ndembi parce que ndembi esalaka matembele na biso. Wow, secret matembele eza vraiment ndembi. Donc après wana ko bomoni ke na kalingi ndembi na nga na matungulu na kotika ndembi na matungulu na nga elemba et na kozwa o eza matembele to sokolaki na kochango sikoyo na kikalungu na biso la to kobanda ko kalinga ngo ensemble ndembi na matungulu
na matembele na biso, il faut vraiment se mélanger très bien. Si okoza mutu olinga matembele kokalinga ezalaka nango simple. Nga na koloba na oke matembele kokalinga secret nango za ndembi na ai kozangisaka na matembele kokalinga te. Ok bale belle dame. Donc voilà, là na kotika siko matembele na ai nange se mélanger. Après ko bomoni ke elembi se mélanger bien na kotia pe o ezali ai nanga ya fresh na kotia ngo mbuma mibale. Ma belle, meka kotia matembele na ochango ai okotiki na commentaire na se et na kotia pe oyo ezali tangawis nanga ya fresh moke seulement ke na râpé. Donc voilà, ezala sir ke biloko na yo et se mélanger très bien. Comme na saki bino secret, biloko bela kaka teki na moto ya makasi. Non, moko tia kaka moto ya se pour que biloko no ezika te, biloko no ebela chitoko. Ok? Donc voilà, après wana na kwa ko bakisa ko mai nanga ezali mai déjà ya moto, nazo tia ka mai ko bomoni na tia mai te ke lokwa nazo lamba sauce quoi. Na tia ka mai mukie. Na banda ko tia mai mukie tina komona ki matembele nanga ebeli ekomi nde na lingi. Et là na chepe fait doré nanga mibale pona kotia kaka solo kitoko. Donc matembele moko bando mona ki ba légume na otia ki na kati lembi nde o stopper kotia mai. Mais tia kaka mai mukie parce que zali matembele ya kokalinga. Pe zalaka na attitude ya kofinika ka biloko parce que vapeur elembisaka biloko. Après na kotia cube manger. O kotia na nyonso oyo lingi za na problème te bouillon nyonso lingi menga na che cube manger na matembele na biso mabe matembele oyo na malangwa na semula moto na moloko malili pembeni osenga nzambe merci te yo nani. Donc voilà, on a bakisi encore mai nanga ezali mai ya moto comme na bino tala ka toujours ke matembele na ngai il faut ebela kitoko. Voilà ma belle, et là donc c'est la suko semoule nabiso comme dans le béké recette nabiso alelo nga na kolia ngo na semoule moko vraiment ya makasité semoule moko ya pete. Oh ma belle, meka recette oyo okozala décide okotikela nga commentaire na se ya vidéo. J'espère que recette oyo et ba kiseli bino ba implice na bandako. J'espère que bo aimer. Donc voilà, wana nga na balusi semoule et recette nabiso c'est comme ça. Ma belle, son avis que recette ou errata quitté, ok? Donc, comment ça n'a été que vous allez abonner dans la roche et que ça l'a bien makasi, aimer vidéo, partager vidéo et que ça l'a bien mingi. Na ba tout ou ba que ça la recette ou na bandaku, na souhaiter bino ba bon appétit. Tiki dans un commentaire na se ebisanga e omoni recette oyo koma. Nzamba lola azala na biso, nzamba lola abomba biso tokutani mokolo mususu tina te ekomi na tina. Bye.